Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Merci mingi na ba venyo so boza ko présenter ga pona anniversaire na ngai ya mbotama na ya carrière na ngai oyo na sali ndenge na botama ka naza ko sala école primaire mbala moko na zaki pe artiste depuis 1969 ti tokomi na bambula oyo na sali 50 ans de carrière. Alors donc le 15 oyo donc ezali jour oyo na ko zongisa matonde pa ya nkolo na yebisa ye merci mingi na bakoko oyo babota baboti na ngai baboti pe ngai merci na bango, merci na ba oyo nyonso baza ko présenter nga ba vœux, merci na ba oyo nyonso baza ko sunga ngai na musika to na pembeni, merci ya ebele. Sujet ya lelo ezali mwana ya nkoi azali nkoi, c'est-à-dire so landi na Bible ozoka Jésus-Christ azoloba, qui voit le Père me voit. Qui me voit, voit le Père. Car le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Qui voit Fachi, voit Chichi. Parce que ya Chichi est dans Félix et Fachi, et Fachi est dans ya Chichi. Ya Chichi, Etienne Tshisekedi, abouti Félix Tshisekedi. Baza eloko moko na makanisi na faso ya kosalela. Mais ya liboso aza papa. Ya mibale aza mwana. Na lingi na pesa bino exemple wana po boyeba. Po batu mingi bakanisa kati lelo na ngambo ya banguna. Baza komona Félix lokola mutu moko boye bakoki ko manipuler na ndenge bamoni. Nazongisi bino sima. Tango bakangaki le président Etienne Tshisekedi bâti na résidence surveillée na ba policier mingi bazaki pe ba militaire balatisi bango tenue ya policier baye kuna po babanda ko surveiller ye na ndenge Kabila Joseph atindaki bango ba isolé parce que papa Etienne alobaka nini naza kusenga na batu nyonso oyo bako rencontrer le petit oyo Joseph Kabila bakanga ye baya na ye na limité bakuzwa cadeau na bango et salaki que Joseph a changé pe nzela ya kotambolela batuna ye est-ce que frère Makambozolo bezandenge nini abi justement je suis le président de la République élu, lui il fait le World Up. Mais j'ai demandé à ce qu'on l'arrête. Dès qu'on l'arrête par quelqu'un, on l'amène. Il a un cadeau. Parce que nous devons quand même libérer le pays. Kabila tindi ba policier belé. Un jour, papa Etienne a bimé na lupango na sa kotambola nzela. Ba policier ba paniqué. Mokonzi, oza mokonzi. Mais mitindo ba pensi biso ezali pasi. Soki pe totiki yo poza tata oza mokonzi e loko bakosala biso eza pasi. Est-ce que okoki koyokela biso mawate ozonga na place na yo? Atuni bango justement binu toza banani. O toza ba policier oyo batindi poto empêcher yo otambolaka obimaka okende bisika olingi. Abi justement boza na bana batonge yo nga bana misato o nga 6 enfants. Vous touchez combien comme salaire? Ngai ndenge na zabo na zako toucher 60 000 francs. Bon, alors 60 000 francs, vous payez le loyer, vous payez la scolarité de vos enfants et vous vous nourrissez même vous-même en cas de besoin dans la famille, vous intervenez. Atei bangoti ba comme na niveau moko ba comprendre que non, gardons-le. Mais on ne peut pas le toucher. Parce que Moutouatini bisoto ya kopekisa ye azala un mouvement et zakaka mutonda zako nyoko la biso. Salaire mabe, kola lesika mabe, veranda e koma ba chambre, mai na kanko kolote, moto te,
salité nyonso ya toilette bimi libanda alors biso tokobete jamais aza papa na biso côté ya oyo papa Etienne Tshisekedi ateyaki ba militaire wana balataki tenu ya ba policier ba changer mayele ba yeko informer Kabila balobi kuna IDPS akomo pesa bango ti na tongo la mapa na saucisson na ba midi basole ba fufu ebele batuana basi ba changer Kabila longole équipe wana tie mususu ba lesi bango ba tei bango alongoli atie ba mususu ba lesi bango ba tei bango alobi confiance ezati ndaye kotika lo ya ba oyo kati na bango garde du corps ya kobima oyo garde abatelaka papa Etienne le abateli Etienne Félix Tshisekedi. C'est-à-dire oyo azalaki pembeni ya papa akom pembeni ya mwana. Maintenant pour vous montrer que Nkoya botaka kaka Nkoyi. Qu'est-ce que le président de la République Tshisekedi Tshilombo a fait? Pourquoi bazo obundisa Mabunda, Janine Mabunda plutôt, président de l'Assemblée nationale, lelo bazo bundisa pourquoi? Parce que ba comprendre que FCC mission nyonso ya pesa kiye eza ko samate ba tactique ba pesa kiye aza ko salela yango te ba komi tout na memutoyo abalukeli biso likambo nini mbongo ebele tozana yango kopesa kaye to pesa kaye biso to pesa ki mot d'ordre ba voter pour la président de l'Assemblée nationale abalukeli biso photo longola ye mais abaluka ki ndenge nini boyeka lisolo. Un jour, président Félix Tshisekedi Tshilombo a bengi Janine Mabunda. A fandisi na batuna ye pe Mabunda yaki azaki accompagné aza chef. A tuni Janine Mabunda yo ozanani. Abi kombo nanga Janine Mabunda naza moto ya Équateur tout ça Ubangi soki nord Ubangi nini tu atangi abi pas de problème. Otanga ebele abi oui. Abi maintenant awa na république oyo nyonso ozanani Mabunda tali Félix na misuti azoto nanga ndene on dirait Félix a évité na zanani bon aza mokonzi tika na répondre alobi nazali chef numéro 1 ya Assemblée nationale abi oui par préséance ozanani alobi après yo chef de l'état ezanga inde na landi na république abi OK. Ce qui n'a pas sala adresse à la nation. Naya kuna ko réunir 2 chambres. Ou bien naya kaka na Assemblée nationale wana. Batutu bakota kapesa nga d'abord ndenge bakota ka. Alobi non ba député bakokota ba fandi. Mondo ye ko bima libanda ba ko autoriser pour na koya kolanda plénière wana e ko fanda pe en arrière. Après bureau et kokota parti ba gouvernement membre ya gouvernement et koti efandi premier ministre aya koti simangai Mabunda Janine na kokota soki na koti nde yo mokonzi Félix okoti ya suka alobi elobeli yo eloko te abi oui à réfléchir Janine à réfléchir ti alobi te. Je comprends. Na niveau ya kibokonzi na République démocratique du Congo, ezali président Sénat aza deuxième. Atako balobi, soki président a longwe na maladie to akufi, président Sénat ko remplacer, c'est pour organiser les élections dans les 120 jours. Aozala président de la République a ko remplacer pour organiser les élections bazwa président Sika. Mais na mboka oya Congo après autorité ya président Félix oya landi na ki chef ezali Janine Mabunda aza deuxième personnalité ya RDC. Janine Mabunda répondre abi oui na ki bokonzi na mboka oyo après yo ezangai. Félix aji sak na ya fungoli abimisi photo moko amunene apesi Mabunda Janine abitala na photo oyo. Mabunda tali na photo amoni bazana mulongo batu mususu liboso na ye ba mususu sima na ye azokende
atuni awa boza wapi alobi yo toza na Kingakati abi me yo awa ozalaki na Kingakati kosala nini o tolekende kotala chef na biso abi chef na bino nani o autorité morale na biso Félix azwi constitution apesi ye babunda tanga nano na constitution alakisa biso autorité morale na constitution mabunda tanga ebele alobi te aza te alobi ok mobeko likonzi et reconnaître autorité morale te. Là c'est un fait privé. Après ngai Félix yonde Olandi yo za chef même ya Kabila na minute toloba boni yo koki kokende kuna yo chef après ngai osala mulongo okende kopesa ye mbote ya telemi bozo pesa ye mbote. Est-ce que Janine omiyebi to miyebi te? Janine afandi kimeti alobi président de la République merci beaucoup j'ai compris. Boka mwate pona Lambert Mende. Lambert Mende azalaki kaka mutu a IDPS ti azalaki na ba FCC wana. Rapport tout ya kuna. Ya azalaki kopesa ba cotisation na IDPS. Lambert Mende azalaki chef ya police to ya armée te. So bolandi bien. Atindi Kabila na ba erreur politique ebele. Kabila surtout ki azokanga ba Schengen, azuba problème na ba Belge, azubo na boye parce que Lambert Mendez alaki stratège. Bo finga ye chaku mais ebaki makamaza ko sala. Batali na dossier na ye rien. Ye azana makila na maboko te, azana likambata moko te. Tango bakia na côté ya RCD sika zalaki bi ngana kotaka RCD pona litu moko politique. Tango na moni bato bakomo bombarder ba avion na longwaka na ngai. Na boyaka nanga ba makambuana ba tali dossier na ye ngana zalaki ministre économie te tala biloko bazako pesa ngana comme porte-parole kaka salaire ya pamba oyo bato bazako zo mbongo ebele bazali mais wana eza secret ya oyo esalaki que bato ebele bazana FCC bazali bato ya ngambo oyo FCC ata sali réunion ya ndenge nini ekobima kotoyo mais ba dossier mususu mende oyo et là kaye na loja wana ezali ba forfait ya droit commun jour ba kofunda ya kosamba mais na ndenga politique boye atikala jamais kozala mutu ya Kabila. Vous voyez, si vous voulez éliminer l'ennemi bien sala ki amitié na ye po ye ba ye bien aussi li saye na pete. C'est comme ça que les choses se passent. Ndenge moko ba travaillaka Mikhail Gorbatchev qui était de azalaki russe te azalaki na ye américain ba bota kuna abomi RSS alobaki RSS kokufa ba yiko la musango na façon mususu lelo le boss le big boss azako sambo sabato ba benge Vladimir Poutine nde azongisi eloko na place nde ndenge moko sikoyo mende azongeli na amour na ye akala ya côté ya IDPS afandi na ye na pembeni alobi bato wana secret na bango yangoyo. Donc bo kende bo partager sangoyo bo bakisa lisusu ba abonnement pona banda komimisa suko ba secret kaka ndambu secret ndambu onga na yebisi bino ezali kaka que comment on peut ruiner l'adversaire. On travaille avec sa propre force. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications
et de commenter nos vidéos. Merci.